sera également rendu plus tard dans la journée. Il est question de ainsi s'achève donc la lecture du résumé du jugement en application de l'article 74 du statut. La Chambre aimerait remercier tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui. La Chambre souhaiterait également remercier tout le personnel du greffe, y compris les greffiers d'audience, les interprètes, les sténotypistes, ainsi que tout le personnel diplômé du greffe qui nous a aidés aujourd'hui et qui nous a permis de mener à bien tout ce procès. La Chambre voudrait également remercier tout. C'est la grâce divine. C'est le debout pour les Congolais entiers. La grâce divine, c'est le debout pour l'opposition, pour la majorité. Ensemble, on va aller devant. Maman. Lelo pendant mukolo tozako zela jugement yango barandre yango. Donc muto ta esu temete mukolo tozela ke koki. Maman na sana militaire mbula batake katanaka. Yango mbula ekatani nyoka katani moto. Oto bukaki yango. Kongo ya veni yango. Kongo ya veni baba se veni la bogo yo. Tongo mina suka. Misele dadi. Beba yaga. Allo. Zamba suki. Voilà. Bonjour chers journalistes. Nous sommes les jeunes. Nous sommes les jeunes du MLC. Nous disons ceci. Bemba bimi papa, mama tobundi otumba, tobaki bemba bunda na koisambo, bobo kokate, bobo longa te, tobi bai moto, biso président communal ya Livulu, président communal ya Livulu asimbi campus, biso to simbi yango, ngam na lotala yango toza déterminé, tobaki lelo.
soki esengo eleki mingi opesaka pe mwa mai ya miso meza mawa te eza kaka esengo lokola biso bakristu soki ozosala adoration makasi epai na nzambe okomona mai ya miso bandi okita mezaka ya mawa te eza nde esengo. Bana MRC, bana ya Kinshasa, pe bana ya RDC Mobimba, awa na mboka pe na extérieur ya mboka, ke Nzambe a confirmé maloba na ye. Promesse ya Nzambe ekoki kozala retardé mais a annulé te. Lelo atalisi yango et quand il parle, il réalise ce qu'il a parlé. Donc topesi okumu epa na Nzambe na oyo asaeli biso na mwana mboka na ndeko pe na papa na biso Jean-Pierre Bemba. Oyebi na mokili eza ndenge wana. Eza na batu misusu Bible lobi baza na misu mais bakomona te. Baza na matoi mais bakoyoka te. Donc bato ndenge wana il faut pe ka bazala po munene na Nzambe monana. Lelo nakanisi bao babongola ki mitema te babongola mitema. Ngo eza makasi. Esengo nanga lekindelo. Biso tozali bato yo to bandi mosala maboko ya Jean-Pierre Bemba. Lelo tokumi batata ya bana na maboko ya Jean-Pierre Bemba. To sali boye. To moni pasi. Na esika oyo. Mokola lelo pona biso ekotika la référence na makanisi na biso. Tokobosa na yango jamais. Ezali mokolo ya esengo pona biso. Ezali mokolo ya libération pona biso. Ezali mokolo oyo ngungol na Nzambe ekiti pe na biso kotala biso ba Congolais na ndenge Nzambe aseli biso ngolu ya kopesa biso azalaki motema ya ba Congolais. Oto ponaki massivement na 2006 mais de là ba réalité mokili ezalaki que Jean-Pierre Bemba azwa te. Mais lelo ndenge bimi libanda esengo na biso eza ya kotonda. Omoni tina bandaki koloba mokili ezali mai ya boato ekendaka na gauche mais là kakuna te ezongaka pe na droite. Lelo ba Congolais bazalaki ya kolela na kanisi ke kolela ba Congolais e baluki kokoma esengo pamba te mwana mboka ya solo oyo azana makoki oyo azana boyebi ya koloba pe ko défendre ba Congolais Bemba Gombo ye wana simaniko na kotanga akozonga awa toko betumba démocratie ona kokangola Congo démocratique na maboka ba dongola mito abimi Moïse Katumbi Totoni Zami na sengo rosaranate biso tozi mela uti na poto président Benyabi Jackie est-ce que le président la bino Jean-Pierre Bemba libéré tobi oh kirabo toto pas même tirer sur lobby na 9h lobby na 10h tout ça la Sainte Thérèse à 10h lobby tête il faut tout faire ensemble alors ouais belé lobby ensemble to fêter Kabila Kende Bemba Kabila Kende Bemba la chambre est un peu bien matalaki. Mboka makambo na maboko. Mwana mboka azoya atala ala tabango ndeni ba gouvernaka. Ola tabango ndeni mosala esati. Na bango basambi pona ye na non mais tozali surpris parce que boyebi mbula zomio eleki nazalaki chaque fois sur le plateau à télé pour expliquer ce qui va arriver. Donc tozana esengo makasi ke bazuzi balandi makamota oloba ba analyse à droite au salaki. Donc nous sommes contents, il n'y a pas autre chose à dire que tozana esengo makasi. Il a été arrêté préventivement. Il a été privé de sa liberté. Maintenant que va rendre verdict, Azali acquitté. Il n'est pas libéré mais il est acquitté. C'est-à-dire qu'il n'est pas condamné. Amen. On a tenu à savoir la champagne avec tous les amis, toute la population congolaise. Je pense déjà madame peut nous servir la champagne. Allez,
Jean-Pierre Mbemba bimi ba libéré dans esengo makasi changement ezo mona na mboka na biso. Oui papa, esengo nini ozala mpona mokola lelo? Papa, tozana esengo moko makasi, tozana esengo moko makasi. Pour depuis 2011. Donc tolobaka depuis 2006 bana bazwa biso na boumbu. Mboka bazo dirigeant ngwe pa ba étranger. Yangwana tozana esengo mingi pour la mwana mboka oyo aza na makila 100% congolais ndenge auti obima po tobima na kati ya boumbu bazoboma biso bazali koviole bamama kabe pa bato moko yango wana tolobi ke mpo na mbala oyo sepili mpo na bango yango wana toza esengo makasi mpo na ndenge mwana mboka abimi mingi po ete ntango bakangaki président na ngai nazalaki na mawa me ntango babimi nazala na esengo makasi mpo na nini ese bandeko na ngai bakufu mingi ye akenda korenforce politike wana ya kotueria ya bakongolais esila mpo na alternance politique ezalama na Congo mpo na moto na moto akoka kobeneficie parti ya mboka na ye mpo toza mboka ekei. Papa na sepeli makasi ndenge bokulaka na biso ya bangala bimi biso bana na ye bango ye tosepela papa ye akita na mboka asala makambo ya solo oyo esengi bana ya mboka oyo koyede bango na bamoyen ya kovivre banini esali bien nde papa emepesinga sentiment makasi me baboya balinga bakozoka molangi bokulaka ya bangala ye wana deja ye makambo ebebi. Merci papa olingo bakisa lisusu nini oyo biso tobakisa yaka te esengo ya mingi toza nango na peuple congolais parce que éli du peuple oyo biso tocha espoir ye wana bimi nzambe penza asali pe ayoki kolela na biso bana mboka toleli ya trop nzambe ayoki kolela na biso alors tozobisa mwana mai oyo atia mandefu ya pembe papa nalobi ke lelo ezali libération non pas seulement ya mutu moko Jean-Pierre Bemba ezali libération ya Congo ezali libération ya démocratie na mboka oyo au-delà ya complot oyo basalaki nzambe aza nzambe Jean-Pierre Bemba alobaki ke nazobanga justice ya bato te abi nazondima na nzambe yango moni tolobaka avec Dieu nous vaincrons yango moni lelo yo nzambe alongisi biso Congo lelo ezali libéré abat les médiocres il est temps que les médiocres na ministre le quoi bayoki Jean-Pierre Bemba bimi bakoti bandako bazobanga babike muto ya telemaka pa lobaka eza Jean-Pierre Bemba biso ba congolais lelo toza na esengo parce que lelo le tozwi libération na biso sami lelo po tabike muto ya telemaka azo faire face na bango eza Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka tosepeli mingi moto. Oui papa olingo bani tuka na koloba na tondi na esengo lokola papa naza na esengo makasi ndenge Germany Igwe Jean-Pierre Bemba Gombo ndenge abimi po to souffrir makasi to betami to kangami makaboka ya map ndenge yesu akitisi ye c'était libérateur du Congo. Merci naza prophète Salem pasteur ya coordination tremblement de terre nazolo bala compte ba tremblement nyonso o prière to sala kana mangengenge prière na biso nzamba yokango kolela ba kongolo nzamba yokango kolela ya El Lion nzamba yokango kolela ya Lilian nzamba yokango yango to zana esengo to ana esengo ndenge Bemba ba sakite na Congo za libéré tolongo li Congo na maboko ba étranger biso mo bana mboka tozwi yango da esengo tondi na motema na ndenga lisekite misale ya makambo ya batu ba vivre poto vivre le kwa ba nyama
mais siko pe na sepeli. Merci beaucoup papa Oligo Bachani. Alors qu'on a les gens qui sepeli na sengo makasi moni na zabo na to futa kutu mbonge belé na bilareta na chauffeur la moto mais na ambi à l'aise était na mupa na mboka na ngai de mupa comme le kola mona mboka. Il y a vraiment des initiatives de Mbotende comme Panzi Sango. Beau conseiller politique à Jean-Pierre Bemba esengo etondi na motema. Esengo etondi na motema na koyebisa bino sango yo zwingai wapi. Nazalaki na Assemblée nationale. Na lingai na landa makamba ba congolais ya étranger président Seni azalai na kati wana. Président Seni abandika koloba bo esali ata 5 minutes te. Maman moko député national azala kolanda makambango en direct na Seni na CPI moi ka muta tele bia kaka Bemba libéré plénière pe katani batumbango babandi ko pakata mbango biso yoso tobimi na longo palais du peuple na commune enseignement na interfédéral kuna tobenga ka monoko mwa biso nteke na professeur Jean Joly na maman Koy Mafuta na bandeko belebele tolongwe kuna na ye awa na CCTV lokole ya Congo bitumbango tobundi na bino elongo esengo ya suka biso tozala koloba te justice oyo ekokatela Bemba likambo ezali ya Nzambe lobi tozaki na Notre-Dame de Fatima na sango oyo ateyaki na biso nyonso toyebaki sete Jean-Pierre akozala libéré toyebaki te Jean-Pierre akozala libéré yango wana pe salami aza libéré aza penza libéré te mazali akite justice ya Nzambe esali esengo mingi siko biso totikali kolengela boye awa o Kinshasa na mabele ya bakoko na ye sikoyo namonaka baninga na bino musu basalaka émission moko babenga bulu yeke ekoti na classe politique bulu yeke ekoti na classe politique potango igbe aza konyata mabele ya bakoko na ye nayebi te bakalkile esi échanger Polé na monikaka na Assemblée nationale plénière katani président vous pouvez vous réjouir mais nous travaillons mais au lobby yango sima minute boni esengo mingi na motema ndeko mopanzi sango vérité ya Nzambe ata eumeli suka ebimaka polele na ebite soki motuna mosusu mozali to na kosukisa awa pona batisamo lilobalike wana nga na koyebisa bato bamelaka champagne na bokangami ya Bemba bamela champagne lelo bamelaka champagne tango bakondane Bemba bamela champagne lelo baza kotu batu bakoloba lobi wana na bakotika yete tout ça bamela champagne kasi biso tokomela se ewaka oya bakoko po topesa Nzambe melesi tokomela mwa ewaka topesa Nzambe melesi mwana mboka azongela biso awa soki pe esengeli te nasukisa mwa liloba likeli ye nazali na liango nakosukisa yango na maloba makondo pepe kale alobaka boye abami lokwa koseka bapeti balobaki tro suka na ngai yango